Bonjour les amis. Na lingi na betela bino mwa lisolo ya muke pour na ko comparer gestion ya Félix na ba président oyo bazalaki liboso na ye. Je crois ezalaki na 1961-62. Moïse Tshombe akataka Congo ache ke Katanga komi pays au babengaka pays République du Katanga. Mais natango ya mobulu nyonso wana Kasavubu akataka Banque du Congo te. Atikaka Banque du Congo ils ont fonctionné. Natango maréchal Mobutu bitumbe bimaka bakatange babimikuna na Kolwezi Mobutu abulokaka Banque nationale te. Banque du Congo te. Bituma musue ko bimana Moba. Moba 1, Moba 2. Mobutu akangaka Banque nationale te. Na tango ya bitumba ya bituma musue salamaka na mboko wapi na Bukavu. Tango wana Mobutu aza chef de l'État. Muntu moko boye komo na yesoki azalaki Jean Scram oui belge wana Jean Scram azwaka Bukavu mbala moko abimaka ami alobika comme chef de l'État ya Congo. Mobutu akangaka Banque nationale te. Tango musée azakoya musée azwaki azui Goma, azui Bukavu, azako ke nakoya. Mobutu akangaka Banque nationale te. Akangaka ba banque te. Ba ayeba kitre que peuple congolais ezako habiter kuna, il faut peuple et vivre. Il faut makambo na makambo ya bato et vivre, économie etambolaka. Congolais azako cohabiter kuna bitumbe ezali ba vivaka. Mais qu'est-ce qui s'est passé na oyo tozali na ye Félix? Tellement qu'il tient beaucoup ya mbongo. Lui c'est de l'argent. Félix peuple congolais akufa te ya azakuna te. Ye esika mbongo ezali. Na tangeli bino ba kobanda Kasavubu. Muntu oyo nano akanga banque azali te. Atako boye Moïse Tshombe azwaka deja Katanga. Kasavubu akangaka Banque du Congo te. Mobutu atako bazwaka Bukavu epa ya Jean Scram akangaka banque te. Atako bakatange ndenge bazwaka Kolwezi bazwi Moba 1 Moba 2. Mobutu akangaka banque te. Atako lelo musée ayaka azwi deja ba Goma Bukavu na boya bandaye koya. Mobutu akangaka ba banque te. Po ba président wana balingaka batu. Bango ba bandaye ko kanisa ke non, écoutez ceux qui nakangi banque, économie ekokufa, ba peuple bakonyokama, peuple bakozanga zala bambe. Donc, état de beaucoup de choses. Mais si vous comparez na Félix, tellement que Félix a la kakanisa kambongo. Félix pour la peuple congolais bakufa. Mais bongo etikala. Awa ngana zako ibisa bino. Tango tokoti na kati ya Bukavu, Nord Kivu na Nord Sud. Akangeli nini ba banque. Parce que les banques nationales, les banques ya Congo. Et puis les sous motema mabe, Félix aye kolobake aye ko imposer taxe. Na babiloko nyonso ezali ko ota na Nord Kivu na Sud Kivu.
Et pour na ya ça séparé déjà. Nord Kivu na Sud Kivu. Ba si ba komi ba mboka mususu. A séparé yango déjà. A ko senga ba taxe. A kati bank. Bon mone esika mutoyo. Pour na ye il faut mbongo. Il faut kaka mbongo. Mes chers amis. Mais na minute o toza koloba oyo. Félix a toujours dépensé bambongo et belé pas américain, bakambo kiliki. Mais peuple congolais, ezali ko nyokwama, ezali ko kufa, ezali ko. Donc, pour naye c'est rien. Na pesi bino ba exemple ba président nyonso baleka. Ata mon côté akangaka banque na ba zone oyo bitumba ezali. Sauf ye. Bande konangai. Bakambi oyo tozali na bango sikoyo. Bayelaki nde mbongo. Bayelaki peuple congolais te. Bayaki pona kobongisa Congo te. Bayelaki nde mbongo. Boyoki ndenge basasi. Jekamine. Boyoki ndenge basasi. Banque nationale. Awa wanga naza koyebisa bino awa. Muntu moko asalaka na banque na Kisangani. Na Kisangani basi babendi mbongo nyonso. Félix Asabi misi mbongo nyonso eza na banque. Po aluka ndenge nini akoki ko sécuriser peuple ya Kisangani, ye aza ko sécuriser mbongo. Est-ce que vous comprenez au moins? Pour akanisa ke ndenge nini nakoko sala de façon que bana ya Kisangani bazala en sécurité, bavanda pepele, balia pepele, te yemba la moko aka bimisi mbongo nyonso ezali na ba banque kuna. Pona ye eloko ezako tungisa ye ezali mbongo. Mes chers amis, na bato yo bazali ko tia elikia. Bato bazako tia espoir ya Félix. En tout cas, je vous dis la vérité, vous perdez votre temps pour rien. Corneille Nanga azali mutu ya mayele, mutu ya boanya, mutu ya koki kokamba mboka na biso très bien. En tout cas, ba Congolais to kanisa malamu. To yamba Corneille Nanga po abongisela biso mboka. Au revoir et à la prochaine. Bonjour les amis. Vous savez, ce qui vous a kosala les Kamuna Mundele, et Mundele ngaza politicien, il faut faire beaucoup d'attention. Ce qui vous a kosala faire na Mundele, et Mundele ngo azali politicien. Salangele, salaka beaucoup d'attention. Ba président ebele ya Afrique. Ba homme d'affaires, ba politicien ebele. Ba oyo ba kende kilere mosusu kolinye kosala ba affaire na ba mindele. Ebele ba kweya. Ba président d'Afrique ebele ba kweya. Voilà ce qui s'est passé dans le Konabiso Félix. Félix a accueilli dans les États-Unis a vu, vous savez, ba consultant. A commis ko futa ba consultant. A commis ko futa ba lobbyiste. Nyon so na po ba lobele la yakaye. A kuta na ba président ya États-Unis, ba lobele la kaye, a kota na Maison Blanche. Balobele la ye pour ba américain ba ya kosukisa ba garantir ye pouvoir na ye donc il a beaucoup dépensé des millions. Je dis bien beaucoup de millions. Mais Mundela a montouté.
bomoni ba mindele mibale ba sénateur oyo na envoyé spécial ya Trump ba yaki wana na Congo. Pona bango ba yambiye ba kanisi très bien que non écoutez maintenant ça va ba yokani très bien. Ba toi na ba espion. Mondele politicien oye ba yete. Zokande ba mindele ba yaki ba lobi que mais pourquoi ces messieurs ici ils dépensent des millions na ba consultant na ba lobbyiste, mais pour quelle raison? Allez un peu voir. Batouana, oya liboso aye, sénateur wana, aye ayoki Félix ti akena Uganda, ayoki akena Rwanda, ayoki akena Tanzanie, ayoki azogi na rapport. Baye kotinda ya mibale. Ya mibale aye koya. Oh, makamuni neza koleka. Ayoki aleki na Uganda, ayoki aleki na Rwanda, ayoki aloki Tanzanie, Kenya, ayoki azongi. Baye ko akize Félix que azali ko corrompre ba maison ya ba consultant américain na ba lobbyiste de façon que ben lobelelaye qu'est-ce qu'il cache azako bomba nini ba fouiller ti ba moni oh la 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 tala eloko nini muto ya zali ko bomba tala eloko muto ya za ko luka oyo ba mbongo nyos parce que kuna ezandenge nini ba zwakata lobbyiste moko ye alobela la kayo. Mais ce qu'on a, baza komona, ba consultant baza ko ya, ba maison ya ba lobbyiste, mais pourquoi ils dépensent beaucoup d'argent comme ça? Pourquoi ba engage kata maison moko? Mais ayez koleka mes chers amis, ayez kotimbisa ba américain ba lobby que qu'est-ce qu'ils cherchent? Qu'est-ce qu'ils cachent? Pourquoi lingi kaka ba lobele la kaye? Ba fongoli dossier. Si qu'on va porter plainte. Ba ndeko Félix azana dossier. Kabakati a dossier na États-Unis d'Amérique. To koti kuna to fouiller to moni. Azana kabakata ya dossier siko na États-Unis. Dossier ebini. Azali ko corrompre. Vous savez, awa na ba poto na ba boko na ba États-Unis ba Canada. Soki o corrompre bakangi o corrompre juge. Bakangi on bala moko ozana boloko. Siko na minute oyo Félix bakangi e balobi ke non, tipo oyo azali ko corrompre ba tout de façon ke ba lobelaye, nde motif e bien na États-Unis yangwana. Ezali ya konginda na États-Unis. Bango bakanisa ki trebe ke ba mindele bazoko ya na ba sénateur ba envoyé bakanisa ki te baza batu na bango bazako ya ko sepela. Bango pe ba sepela ki no Trump atindi envoyé spécial tout ça. Zokande ba espion ba lingi ba yeba qu'est-ce qui ne va pas? Ba maison kili ya ba consultant, ba maison kili ya ba lobbyiste, bazako bima, bazako kota, bazako bima. Mais qu'est-ce qu'il cherche? Qu'est-ce qu'il veut? Oh, azako teka ba minere ango ya ye. Oh ya linga pe États-Unis ba exploiter. Tomoni ata awa président ya Sénat. Tomoni président ya parlement. Mais kaka ye moko est-ce que mboka ngo eza ya ye? Oh ya komi ko teka ba minere et pas ba américain non. Il y a un ça ne va pas. Bah comme ko investiguer, bah trouver très bien que non, Félix c'était un aventurier, bah trouver que non, il y a un ça ne va pas. Na minute oyo États-Unis eza ya konginda. Na minute oyo dossier et vandi kuna. Lika musu na lingana so na bino. Boyoki Joseph Kabila Kabange, sénateur à vie.
abimisi note alobi ke nazali kozonga na Kinshasa, mais na kozongela na côté oriental. Alobi place à kokitela te. Alobi kaka oriental. Oriental yango ezanini. Eko kozala Kisangani. Eko kozala Bukavu. Eko kozala Goma. Eko kozala une partie ya Katanga. Lubumbashi aussi, c'est partie orientale. Alobi place te. Mais namoni batu nyonso batoke alobi akokita na Goma, mais qui vous a ya alobi partie orientale. Apesi mokolo akoya te, apesi pe mokolo RT. Alobi ke mikolo yo nazali kozonga na Congo, mais nakokitela na partie orientale. Esili apesi mokolo te RT, apesi pe mboka te. Mais tant que total parti oriental, et ça les parti ba Kisangani, ba parti ya ba Kalemi, et hein? Mais entre autres, Azali Congolais, ex-président de la République, a commis Kozonga naye. Mais pourquoi ils ont kosambu sabatumisi sur mitema mabe, ils allaient couper sa actualité, ils allaient ko sala net likambo moko ya kokamwa, mais ils ont Azali président aza kozonga na mboka na bango aza congolais. Pourquoi ils ont coupé ce problème? Batuba kola la te, ba actualité, ba nini, tout ça. Joseph Kabila Kabange, sénateur à vie. Alobi ke ba étude na ye isili, sikoye akomi kozonga. Mais tango kozonga, boko ko pekisa ye po azonga te, et pe boko ko zobeye ke azonga la mboka songolo pakala te. Ya alobi ke akozonga na partie orientale. Aza na droit ya kozonga place nyonso alingi parce qu'aza congolais. Ya mwana biso tolobi ke non. Bon retour. Joseph Kabila Kabange. Na place nyonso lingo ko kitoza congolais. Voilà mes chers amis, moi information na zaki nango pour na kopesa bino comme d'habitude lelo. To kutana. Au revoir et à la prochaine. Bonjour les amis. En tout cas, comment l'isolo a mouké kaka? Tomoni président Corneille Nanga a fongoli banque na kombo ya Kadeko. Pona histoire na bateau ye ba ebité. Kadeko wana ça existe, je crois, plus de 40 ans, 45 ans. Bafongola kayango et pas ya Mobutu. Mobutu asalaka banque wana tango amonaka ke ba banque nyonso ezali ya bapaya. Ayaki kofongola banque oyo babengi Kadeko. Kadeko na tango ya Zaire to bandaki kobenga yango Kadeza. Banque wana Corneille Nanga fongoli ezali ya sikate. Ça date 40-45 ans je crois. Kombo na yango Kadeza. Mobutu asalaka banque wana po banque ya ba Congolais ezalaka mingi te nde asalaka Kadeza. Sikoya wa président Corneille Nanga aye ko activer yango. Parce que tango Mobutu akufi Kadeza et komaki lisusu ko sala te. Ba activité ya Kadeza e kweyaki. Mais tango ba ye ko changer Congo et ko koma Kadeko. Donc eza banque ya kala. Wana ezali pona koyebisa histoire na bateau ba yebi eloko ata moko te. Autre chose, bato bazako lo bakeno Corneille Nanga zako fabriquer ba faux monnaie. Je vais vous dire une chose. Corneille Nanga asala ba chekulate, lokola ba mususu basala chekula na ba poto.
Corneille Nanga sala ba chèque te, le kola ba mususu ba sala ka ba chèque na ba poto. Corneille Nanga za chèque te, ayebi biloko anate. C'est un garçon très sage, très intellectuel. Montuya kopé sa respect. Abeta chekula na potote. Ayebi ko beta chekula te pour le bac. Azako fabriquer ba faux monnaie. Non. C'est un type très juste. Logique et les cahiers. Tout ce que vous voyez là-bas. Azali en dehors ya loi te. Nyonso ezali na loi na yango. Na expliquer binou que Kadeko ezali banque ezali Mobutu mutu asala kango. Kombo nango Kadeza. Tango to changer mboka ekomi Kadeko. Mbongo tozali ko salela na kati ya Bakivu nyonso mibale ezali monnaie ya Congo. Mais entre autres, na capitale ya Congo, na Kinshasa, toliaka mbongo ni? Toliaka dollar. Kofuta ba loyer dollar. Kosomba biloko dollar. Kosomba partout na Kinshasa, c'est dollar. Donc, wana bolinge bolo bani. Na kati ya Kinshasa yake dollar na euro. Mais, wana bozo lobate. Soki toke na ba frontière, soki oke kote ya Angola. Tolia kambongo ya ba Angolais. Soki okei na Uganda. Toliaka na ba frontière, toliaka mbongo monnaie ya échange ezalaka mbongo ya ba Ugandais. Soki ke na Soudan ezali mbongo ya ba Soudanais. Soki ke na Zambie na Congo okokuta biso toza kolia monnaie ya ba Zambien. Donc frontière na biso nyonso tozali na yango. Na kati ya Congo toliaka nde mbongo ya ba frontière nyonso wana. Là, ce n'est pas un problème. Na Kinshasa, toliaka euro na dollar américain. Les lois bailleurs, il faut foutre loyer na yo en dollar. Il faut ok na bazando en dollar. Ok ba partout en dollar. Là, ce n'est pas un. N'a pas comprendre te ba congolais. Mes chers amis, mbongo tozali kolia. Et na kati ya Goma, na Nord Kivu, Sud Kivu, ezali mbongo na biso ya ba Congolais. Banko yo efongwami, président Corneille Nanga azongi siango ekomi actif. Ezali banque oyo ya kombo ya Kadeko. Kadeko e salami il y a plus de 40 ans. Kadeko elingi kolobake Kadeza. Ezali banque moko ezali ki coexister. Ezali banque mosusu te. Mbongo ezali kuna na kati ezali ya lokuta te, ezali mbongo ya solo ya biso ba Congolais. Corneille Nanga nano azalaka chekulere te, ayebi kosala ba chèque te, ayebi kosala ti. Donc mbongo ezali kuna ezali vrai mbongo et en même temps ezali mbongo ya biso ba Congolais. Un peu de précision. Na moi bruit oyo ezali kotambola et pas ya ba peut-être par manque ya connaissance, peut-être ba musu ba ko sala ngo pona ko dribbler ba tumususu bien pona ko bungisa ba tumususu, mais biloko nyonso ezali en ordre. Pourquoi? Parce que Nanga azali garçon moko très intelligent, très sage et très honnête. Alors il faut pas que sa réputation à Moutou. Soki nano yebi ete ou bien olingo salango peut-être kaka po bafuta yo ou bien kaka ozoko zwa bafuta yo quelque part ou bien biloko ndengwana. Mais normalement bongo nyonso za ko salela ezali mbongo ya Congo et bongo wana ezali vrai mbongo. Merci, au revoir.
Votre serviteur Wakancha 365, l'homme actualité, l'homme en chiffres et en lettres. Le motivateur de tous les motivés. À la prochaine, au revoir.